Bien, notre cher fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala. Tala Lelo, na cadre ya Mekato plus introduction, il est Mbokate de la presse, toujours dans le système Infokama rouge, des télémables, interprète tout son, na chaîne Nabino Tala Lelo News 10, Nabi Goza partout Botala Biso. Mais quant à moi, Vana Banda, vraiment, on a remercié Bongo Daryl Diwantessa, na caméra et pourquoi pas na réalisation, par où c'est ça, et un grand merci pour son Degona Biso, il y a Alain Gonzo, il y a soit Simba caméra, Jacques Loga Bitumana, Daryl Diwantessa, mais un mot Daryl à gauche, il y a droite chinois noir, après qu'on a à droite. On a pas si bien ce moment de ce que mais le lot tous a dit qu'à Bongo n'a que les solo et ndeko na biso zobozi mais ça que biso passe ndeko adin oyo a fula makina kombo ya joboke au kofilomida komisa ki zobozi au moins il a image ndenge botalata la saki bino ba image na résidence ici ka pakola na lemba précisément na avenue Kaziama ndenge bandeko na ba lobaki ndenge mamuno se salemaki mais tala lelo ka ndenge émission za tala lelo mère Milan Bela Dinganga mère boss mère leader nayebi ke boza partout botala biso tala lelo likambo oyo ekomelaki ba journaliste ya internet, c'est-à-dire que ba chroniqueur internet na loba bien na famille ya maman Marie Misambo o bakangela ka biso porte ba tie cadena nayebi ke tout le monde ayebi biso lango o famille wana elelaki ki balobi ke bazwi mwana bango ba misi mama ya Marie Misambo ba pesi maloba ya koloba ya mawa ba pesi ma garde malade basimbisa ki mokie yango wana pe susu ba memi yango na famille ya Zobozi bomona ki ndenge botalata la solo na famille ya Zobozi bomona ki ndenge pe bandeko musu pe ba solo la ki na famille na matanga na bandeko ya Zobozi meta lelo ka batu wana nde baboyi na bango baboyi pona nini yango wana to batoye bango to solo la awa lemboka tie lopango ba Zobozi yango ba itu bazomona mère leader mama Elisa pe de Monoko Bank na yebi ke botala na yebi ke ndeko na biso Jocelyne Wanja wana moi maman Guilherme le Kenya n'a pas Guilherme le Kenya bazali toujours la Zobozi mais pourquoi baboyi to poto lopango yango ata na koti na okesa ni na kata lopango balobi ba chroniqueur internet ndenge soi-disant de balobaka ke ko yakozwa information na source ba yakozwa information na source baki ko koma ba titre ya mabe mama buzoba ba makambo ebele et après ba makambo susu ya mabele donc c'est-à-dire que famille ekomi salut famille ba regretter bolobi makambo susu mais boko osala makambo susu yango na biso toyaki botalatala yaki po azwa information ya ndenge ka ndi programme yo pesa ma partout ya matanga ke ekobi makan toyaki seno ba information ke ebembe il faut bi samedi bakunda dimanche bado na koma pena na soana bango nde babi botalatala bokota te kande tozalaki bien so bon tozala bien ibanda ya caméra so bokangi caméra le tovandi ensemble yango botalata pe nazaki na confrère nanga awa to ka pe to partager na ye Fabrice au salon entraîné Mbote Fabrice. Bonjour Botalatala. Bienvenue à l'émission Tala Lelo, vous envoyez sur le connexion Tala Lelo. Merci vraiment encore une fois de plus vraiment pour international Botalatala. Après sinon il y a des salam salam kitoko. Là c'est que la vraiment de jusqu'au chance ya pour téléchaîne vraiment talangai vraiment et ça linga bien vraiment. Tout ça par rapport au Cameroun Zobozi, la famille Zobozi, boyi biso ba journaliste internet to kota na kati. Ezanini pona yo. Botalatala nga vraiment tout ça l'a passé. La première des choses c'est que biso ba journaliste, ba chroniqueur disons tout ça n'était d'esprit sous on a déploré à tout moment. Dédé quinoa. Tous on esprit quinoa. Quinoa a un esprit mususu, un état d'esprit mususu. Yango omoni tango toujours okutana toujours boy. Et c'est ngaka ermo pour tout ça la réunion.
tout ça la réunion pour écouter la biso bien tout mais quoi améliorer quand même bureau tout ça là au moins les lots des a passé les lots tout est au côté babi sans caméra au côté avec la caméra tout côté pourquoi parce que titre tiens titre maman tu koloba bien qu'il y a le but beaucoup de titres famille azobozi lobby oya bomizo bozi akomona et ça les meilleurs passé non ba comique ko felo midem ta lobby ngo zoboya ko loba point il faut ko loba yango clair tandis que bango ba lobby yango te voilà ko felo mide mutu abomi zobozi mon passe ba problème zobima yango wana alors et le ça c'est simple les amis oui tout le monde en a besoin ba vue on ça là que biso le lot tout ça là bien on comprend parce que nombre de vies ça la paye comme moi c'est bon mais vie on ça là kana ça la sous ça qui toko au moins sous ça no qui toko ata au fingi no mututé mais sous ça ba lignée on a déontologie na au ticket toujours na ba lignée au moins on appelle na ba vie belé ngap na tala makana ba vie nanga mais au tala be mission nanga bon je ne sais pas na robeta to loté mais quand même un peu pour arranger un peu le titre. Au moins, un peu bien et un peu moins fiable. Au moins, peut-être que titre, c'est bon. À côté, même sur contenu, na même sur petit, ils ont par rapport au titre, ça est balanité. Même sur la 4 émissions, ben mabé. Mais quand un titre, on a un peu quoi arranger pour et ça la quoi apaiser. C'est un peu ça quoi. Donc, ça n'est pas si vraiment qu'on tambinza, qu'on y a tina lemba, qu'on y a cause information. C'est à moi. C'est à moi. Baboui. Au moins, ça n'a pas si baboui, babi parce que bah massa na bino baleka ki awa auto check bon ba check biso micro to répondre qui na micro na bango comme na kambiza en sensité donc et puis ici ba on solo donc par rapport on a toujours to ko senga biso ceux qui cause la paix normal botalata là ceux qui to ko meka un peu ko yokana parce que on est partout senga la fo idioza là on est surtout quand puisque biso tout quand bon on va titre na piso kitsa biso on est tant qu'un journaliste c'est quelqu'un qui a étudié au moins il y a un monde qui peut venir là beauté tant que tu me devant bateau faut couper ça bateau impression que autant mais mon bâti trop sur chaka et n'a pas battre la Arabie Saoudite c'est comme si on est moins intelligent parce que makambo musu auto ça n'a pas sur nos zolo mamabe au moins il veut se senga tant pour ça là tant qu'un journaliste tant que vous avez monté thème devant bateau parce que tout le monde le sait très bien un journaliste c'est quelqu'un qui a étudié alors ceux qui osent les cas devant bateau faut la peine à moi d'unité au moins il faut bonne dignité faut ça la pas monter ce que ça été ils a vraiment pas ce bout à la table on ça le quoi merci beaucoup vraiment de connaître Fabrice invité vraiment message numéro que ça n'arrive pas à partout dans le monde et puis le mot de la fin arrive par rapport à invité au baboy bisoto kota c'est-à-dire les portes sont ouvertes mais pour le kota to kota na biso Alain a canal des caméras invité mot de la fin des amis vraiment Alain a canal des caméras vraiment moi c'est un message caméraman Dari Liwantes. Ouais, Dari Liwantes, malgré tout, Alain Lekine est bon, on a évité quoi. On est entre lui, quoi. C'est entre la famille. Bon, vraiment, et là, on a aussi un biso, on a filé internet, on a biso. Bon, on est prêt aux à moi, mon kéolim sangai. Des fois, père, mon père, à la café bisoté, vraiment, moins de se faire condamner trop. Tous on a peu moi, qui est botalatala. Au moins, bah, fidèle l'internet, on a un peu moins, qui est polémique, quoi. Comprendre. Moi, ce titre, au moins, bah, titre, un peu au salapé, vous savez, moi, qui toko. Ou titre, mon peu normal. Ah, bah, tu vas mais ce comme ça, Moutouboué, ah là là, qui maman Moutouboué. Mais, faut que tu. 300 personnes, au salaire 300 vies, bah tu vas considérer yo, bah considérer pe chaîne na yo, bah considérer pe bah message au pesa qui au salaire 35 874 millions de vies, ok tu vas monio bah tu as une image mo. Ouais, au moni, au sana. Hollanda bato on ande bato ça. Non, Hollanda bato na te, mais est-ce que au moni aspect, aspect moko boy déjà bato babimisa mo mke, au moni c'est par rapport à une place bato ba téléma. Au mona, ngana encourager bango te. Non, encourager bango jamais na obasalaki parce que c'est déplorable parce que na biso moto comme le ba victime parce que tout le monde est quitter pour kolonga ngale mako eting mblemba et ça vraiment et voyage ya musika plus ko bimana ba ko bimana comment on appelle ça na caméraman ko fouter les transports ko j'ai prise en charge la journée wana on ba za basi na biso surtout wana dans soko fi soka yebika kamela ta jibi tête bien to mako filmer na makolo la zone elongi voilà donc au moins ce que au BBC bambo on a ba transport au salignon so wana yebo information au là qui aux yeux en côté au moins des fois et ça la passe au moins il y a un tout bêta c'était n'a pas fidèle internet sur Tarabiso
boza la paix normale sous le monde petit titre moi ça paix normal bota la boule ngaka toujours titre aux bizarreté parce que moi bon peut pas ma biso ngazo ça vérité na côté la bangoté na côté bien fidèle internet sauté mais tous un peu optimiste on voit peut-être des choses dans nzela la ngondenge ezoko erokinde par rapport ya wana ngana loba mais sauf qu'il y a une chose ngana rosenga bota la tala Fabrice Baimona ba masanga mususu na ko potanga ba kombote mais mususu na kotanga ba kombo parce que ba masanga mais tout mec un peu ko améliorer vraiment ba titre en abisso et ko faciliter sur la tâche tala netika au besoin pas défunt pauvre sœur Marie Missam Odijati que son nom représenté so banda na banda musala na travail nga la banzondo awa wana travail nga pas Denis Lesi ma nyonso boye bakangela nga porte wa moyibi na yego voilà et ça sigalo sale mati mais tout d'abord la presse les abato ba respectueux. Mais les lots, nos portes, c'est déplorable. Par rapport à quoi? Par rapport à Babouzo, alors, on peut sous-souper la vérité. Tu peux aller à l'école, mais sauf qu'une chose, il faut une éducation de base. Et où tu en as parlé? Au moins, beaucoup ça une émission. Via la façon dont kaka. Au moins, malgré tout, malgré que tu as étudié, mais peut-être, azana ba éducation modifie zozo quelque part au monde c'est par rapport à ça moi yomoni nazo finga mututé nazo critiquer pe mututé mais nazo senga biso parce que moi aussi je fais partie na ba oh non tout ça là parce que ngape na bati tramabe donc ngape na banana ko bongisa botalata la bana ko bongisa comme ça toi enseigner ba masamso batika pona lobby ba chose belé alors so ba Fabrice Baimona dai wakangelo fait ça le passit taka Fabrice Baimona dai nous en as que baboyina kota pe kota kengano to abatu babiki botalata la Fabrice Baimona mutuno mais botalata kanga caméra et ça bien mais avec la caméra botalata le kota to biki ozana ba regret mo mystique donc moni vraiment tout bana dire ko bongisa parce que ba chose belé merci beaucoup moi 2-3 personnes ba yota là au PCP. Ah, merci beaucoup vraiment tout le monde merci encore une fois de plus standing kuchenga micro na yo vraiment 8 ans na kuchenga micro et salinga bien la question na mbote Dédé na pesi Dani Bokumbi tsunami de la presse congolaise na pesi mbote mavala na Londres mavala mbote mavala ouais mavala na Londres mavala pesi mbote babingi na kombo babingi toujours Anita Queen mère double na Londres na peso mbote Idriss Okende mbote no yangwana kabaka bangu kuna les champions en Suisse mbote no yangwana na pesi amovi ya bunda mwana Charlottesville na kati États-Unis les vrais ngilo na peso mbote amovi Bukasam toujours na peso mbote na kati Australie Mazamba les rois de la forêt na Saint-Étienne mbote no yangwana sans oublier Alain Gondo toujours azala na toujours vraiment na peso mbote na sir oyo tout amoni na lobi mabe alimbisanga na sengi bolimbi parce que na bangi noté mais parce que na za mutu mais opa moni na malamu akomela ngata Fabrice Baimona makombolo baki et salaki ngapia. Merci beaucoup vraiment. Naïbi qui partout Botala Bisso à travers Talelo News 10 chaîne Nabino avec les mbokati de la presse Julien Botala Tala Lelo. Quant à moi Tokum Nasuka vraiment et ça vraiment message mori à 50 oh vraiment Botala Tala c'était pas prévu na lobisa confrère nanga Fabrice Baimona mais Talelo to solo naïe naïbi qui auto solo li et difepe batebele Botala Bisso nandako. Un grand merci naïe moko moto ba bengi na kombo ya Daninzi la na Irlande. Un grand merci na Mima Wetu Mima Minage maman na Didi Girl na Gloria. Un grand merci na moto babengi na komba mama Titi Pedro la source étant mon maman Titi Pedro la source na moni papa ya molimo pasteur Fiber Dinganga. Un grand merci na yo papa pasteur Fiber Dinganga ndenge ozobuka mabonongo c'est-à-dire que mabonongo comme muinduga pona ya bana na yo. En tout cas merci beaucoup moi pasteur papa na biso. Un grand merci na tantine na Botala Tala Lelo mère leader mère boss Bela Dinganga. Un grand merci na bay tout Botala biso. Un grand merci na impresario Claude Ndombasi c'est-à-dire que mutu oyoyo ayaki kosimbisa Jésus croix oya komemela Jésus croix pourtant amona que Jésus alembi c'est-à-dire bato bamema charge pe ya Talelo News 10
n'est-ce pas, mais Amila Bella Dinganga. Un grand merci à l'impresseur Claude Ndombasi, un grand merci à les champions malais de Londres. Les champions malais de Londres, na Peso Bambote, na dit que Camille fait aux années, na appelé Awawa, na Freddy Maïmba. Un grand merci à Jocelyne Wanja, aux États-Unis. Je suis Wanja aux États-Unis, qu'on a Moni, Guilain au Kenya. Un grand merci pour soutenir champion Abisso junior maximum le 29 octobre en Allemagne. Wana spona bozo ba contact nyonso boke pande kuna biso Yves Mavambu na kati Allemagne na Bay Image TV esika wapi chaîne biso ta le news tous ba partenaire tous les kaka chaque samedi na 18h45 na Bay Image TV en Allemagne. Un grand merci à tout le monde ba botali biso eloko botala tala rolobaka na suka par rapport ya émission na sali lelo bande ko internet na yebi ko beta c'était to ko telemela wani comme le roi toza ko imposer mutu pas imposer mutu pas au bank sapé moninga te mais na yebi ko koloba pe mingi za rozo comme bavard na stade des martyrs, c'est-à-dire atakanya matondisi ba police belé alors za na mutu kangate 80 000 personnes alors que mutu na mutu a mis en charge na yemo ko na mamunde to sala ngapi na sala mabe yo po sala mabe mais to bongisa. Un grand merci na ba tout botali biso a tozombi bongo na résidence 4 baki ya ba Zobozi esika Zobozi oyo bomoni photo na ya matanga za mais baza kolala na mon baza kolala na matanga ndeza toujours samedi nde balobi bakozala wana soki ozala confirmer ndenge bango ba otikoloba mais balobi liboso caméra ba koloba te mais ndenge information sur bozango. Un grand merci na bino nyonso ba ebota la biso partout dans le monde avec Rouge Nablé pour Jeza Bongo Rouge Nablé. Merci vraiment s'abonner na chaîne na bino Tala Lelo News 10. Un grand merci na Daryl Limantes, un grand merci na Paru Sesayo, un grand merci Lisusu na yemoko vraiment moto babengi na kombo ya Jevone botala tala lelo, pourquoi pas na Marline. Ngo merci na minonyo sofama bambote mbote mais tote ya makaka nde na linginde te toto lingande te kindenge ba pa Marie Misamba sali biso boye moniki liswa Marie Misamba tamo partout to ya lisusu disoro ya ndego na biso Joboke o babengi na kombo akomaki Zobozi tala lelo bakangeli biso porte bakangende caméra porte na miko. Est-ce que vous avez un coup de bakanga porte pour moi c'est soni? Est-ce que bakangelaka masalanga gabana basele na ba chaîne Kinshasa porte Jérémy Yoka masalanga kuna na Direct TV bakangelaka porte te. Je ne pense même pas que bako kangela msusu pegisa sa porte. Je ne pense même pas que bakangela Gypsy Matai porte. Bakangela Jakinda la porte te. Pour nous soupo bango kuna na ba chaîne kuna ya télévisé direction programme ezai direction marketing ezai discipline ezai technique ezai mamuno so po biso na internet ezaka ki ozui okati kati sangisi randi mbala moko titre publié. En tout cas ça passe makasi na bi ke to sa musala moza ma passe mais to be ko sa malamu nanga oso na sala ma bena bongisa na bandeko botala biso. Merci botika malamu na chaîne nous Tala Lelo News 10 malgré na passe. Un grand merci na mère leader kala ningité espace na bino vraiment na Kinshasa bozwaka ba programme nyonso. Merci vraiment na staff technique na mobimba, merci vraiment na yemoko vraiment on ba bengi na kombo ya Corneille Nzozo Maman Elisa Pedro Monoko Bank. Merci beaucoup. Merci.